Mbote na bino bandeko ya les conseils du soir. Mbote na bino bandeko ya Perpétuité TV. Merci na bino nyonso ba oyo s'abonner na chaîne na biso. Merci na bino nyonso ba oyo s'abonner na page na biso conseil du soir. Merci na bino nyonso. Et tikete kimi na nzambe za na bandako na bino. Kimi na nzambe za na mabota na bino et protéger bino contre ba maladie ou nyonso na mokili nzambe abatela bino. Et na nous souhaiter bonne fête à toutes les femmes. Basi nyonso mokili au bon chaîne olo. Je n'ai pas eu le temps de souhaiter une bonne fête de la femme. Suite à makambo zo kana mokili. Na souhaiter une bonne fête de la femme na basi nyonso la page nanga na basi nyonso la chaîne olo bonne fête de la femme. Nous na ekoloba sur la jalousie. La jalousie. Bandeko nanga ya basi pe bandeko nanga mibali. C'est bien ya recevoir mobali na ye, c'est bien ya ko kanisela mobali na ye, c'est bien ya kozala un peu na jalousie mais il est caté. Jalousie ce que leki ils ala sous na place de na place où ka ocha jalousie, je m'aimerais ocha confiance. Avant na pesa conseil, je m'aimerais d'abord na bete la bino ni solo ko. Ezana ndeko moko ya mobali abali mwasi na ye abali mwasi wana ndeko azaki na mbongo aza penza na mbongo aza pe moto ya bato aza na bapeti aza na bato aswaka na bango aye kobala mwasi aye na mwasi na ye alakisi epa bapeti na ye alakisi epa ya bakamarade na ye tellement azalaki moto moko ya bato ebele endako na ye ezangaka bato te ndako ezalaki toujours na bato même temps fille abandaki koya na ndako ya garçon wana abandaki kokuta toujours bato ntango abali c'était la même chose mais ekomaki un peu modéré parce que bato sikoyo bandaki sikoyo sotande banda ozwa liboso te parce que bayebi ke masa na biso ya na biso vie na biso asa bali ati deja mwasi na ndako tokoya na biso mais tokoya ti tovanda nde tobanda kovanda batani nyonso po dire pe vie aza na temps na mwasi na ye. C'était comme ça lokola mobali azalaki moto ya bato mwasi mpe akoti mpe kaka na jean mobali na ye wana ke ye mpe aza moto ya bato kosola na bato na bakamarade ya mobali na ye na bapeti ya mobali na ye tout ça eya kokóma na bata moko boye mobali akomaki na mwa jalousie moko boye na motema na ye soki mwasi ayebisi ye ke don likambo moko boye fali tosala ye loko ozwi tosala ngo na kapo ezalaki bongo mobali asamisanisaki mwasi na ye dama azalaki na bafere azalaki na bambongo eza na babilo mosusu omona soki akokosala yango te ayebisi bon bosala yango na obenga kamarade naki ngani boya aya awa bozwa motuka na chauffeur bokesala eloko boye lokola kaka moto aza moto mpe moto akokende mpe kochange mobali akomaki kobota mwa jalousie moko boye ka pamba boye ndenge awa nomona mwasi na ye akomaki soki kosola na bamasta na ye mwasi nanga ndenge akaseka na bakamarade nanga boye mwasi nanga ndenge azalaka bie soki avandi na bakamarade nanga neti kaka avandi na bakamarade na ye kobeta na maboko koseka nayebi mpe kamarade na ye tusa mobali soki moko okoma bien te ndenge mwasi nanga akomi boye boye na boye tout ça la fille a dit non et puis ayebi ke mobali na moto ya bato bon mobali nanga aza moto ya bato apena kotaka na jona ya moto nana na kaka mobali nanga nde mobali nanga aza moto ya bato bafandaka sans rien penser na mwasi ki mobali na ye déjà sakoma déjà na makanisi mobotu na ye jamais akomaka koremake ya moboye mobali mosoki ayebisi mobali na ye ke naza na besoin nasala likambo boye lokoyo oza busy na motu otindanga chauffeur tokenda camarade no boye camarade yango mpe ka ye mo moto alakisa ye mpe ka nde moto atindaka ye mpe ya mo boye bakenda kosala makambo mosusu soki ye aza empêché mobali akomi boye mais ndenge ondaka okamarade nanga otindi osala camarade wana sikoyo jalousie okamarade na ye sans rien penser abanda kosala yango masa na ye ti masa na ye bazalaka na ye aza busy mpo eza bakamarade mosusu babongo masa na ye soki aza na mwa mbongo ye aza na ye dispo mpona baservice nyonso ya masa na ye ye fille garçon wana mpe azalaki bongo
Mais mon maman c'est comme mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce camarade na ba camarade na yo mo muto la kisanga. Ni siko yi comme photo ça la yo zo sanga ka ke non. Na za team ko za dis photo ça la. Et c'est répété, il va nous se répéter mingi. Alors moi c'est vraiment normal. Moi ce que bien que ça va coster en zone. Ce que mon bal que moi ça bien que bien na chauffeur. Yé a commis mal à l'aise. A commis mal à l'aise. Avec complexe moi si na yé pour ça ba course l'absence na donc avant ça ba course attention ba course na na urgence na ni fois de la jour au yaza férié na ndako po yé ba ça ba course long. Et la fille donc elle n'y a qui mobile na yé. Yom de la ça qui est bateau. Et puis mon comme ko boy c'est bateau. A comme pour on a quand on ba na zoroba. Et ba petit o ya garçon wana. O ba no ya ndako to ko ka ve to ko ve. E mo bosu ba ndako ko ti me pala mafufupe. Mais avant de on a quitté pe si bon bloc il y a balé ba c'est qui m'a sauvé ba c'est ah viens ce peut via côté mon parce que comme on va se comme na ba jalousie mon o ya ba suna zati na simanga o ya ba bano mais bano bana ko ya bana kananda ko ba se ba petit na ba pi ba petit na yo mo mto la kisanga vraiment ça se répondre mais nini nelo siko comme boya ngana so na bano pona nini po yo mto la kisanga ba 2 ans tout ça no ya mariage tozala na bato lelo po ane komi koboya bato oyo kaka ngana zala na bango basali nini yebisa ngai mpona yeba. L'homme ne disait absolument rien parce que continuait toujours dans la jalousie na ye na mitema tout ça. Et la fille cherchait à savoir pourquoi est-ce qu'on bat nanga komi boye. Nzamba yo sala grâce ayo zoasi mpoza ki naze mitina 2 ans na bota ki temoni un mo ba jeune sou babani mo ba so na mambongo na kutana mwasi mo beka azoki ne ka mpeka lokola ye ba na bona tana ba bota ba so ba vivre na bango nan. Et la fille elle était comme ça na mbani na ba taki d'accord bota na ba vivre na bango nan soki ki ba moni que ça va pas na bota ba boti. Garçon fille wana ye ko zoazemi ayeba ki petit ya comme na zemi. On est au kaka bien té mbana mimi l'hôpital boye bu balobio azana zemi ba mosa zongi azimi ba tan uti musa moi ça yebi son bal ke na komi na zemi déjà il y a 2 mois on va la tomboki donc et l'autre côté pamba kabo ni nous na zemi wana et côté kim ko nini boyna boy zemi na nani zemi za ngate na bité journée ngana mais des kamoni tozaka na yo ngana toyoka to kobota mko ngana kondima ke to bota ndeni zemi okomi na zemi musa mais qu'est-ce qui se passe nous avons ban na to voir na za mwasi na yo siko c'est vrai tozali na planté na za na zemi na comme na zemi siko to va na bisona mais siko zemi yi na yeba ki pété problème na yo ezani garçon a dit non zemi en faisaka eza ya mutu tout na ngati on a la manière que calculer la date non très bien. On va la missi ba calendrier bloc on ça missi avec la machine non c'est non ça y on va na problème na les amis donc je sais nuance que ça y a yoté si qu'on est sur le banni de nda si qu'on a mis en bas oh oui mis en bas c'est non ça matata c'est tout ba benisi bande kwa famille mususu ba yi ba vandi ba sololi. Moi ça va la thèse mais ça yoté mais moi ça dans moi ça makate bona bo to zela mko na kobota matoko sala adente ba soki muze mais ça yoté tikana no bovana okina ba famille ba vandi ba yoksi et ça va mobile jalousie moka komaki nango impossible la jalousie wana pona okina ngaite akometi na point ya kobeta ka mwasi na zemi na ye ya kobeta ka mwasi. Donc ce qui y a qui musala moi c'est faut vendre avant la calenda ko ndinga fungola ka ba magasin zaki na mabloku mo ba na ko sa ba kusa mikimiki moi c'est moi ça moi te face à la mo jour o yaza na ndako le sur moi c'est bien ba appointment moi c'est ba rendez-vous ya moi c'est tu vas na kende il faut tiens au jour o ba za dispositif ba kende il faut ba kena ye ya ki a mon magasin azo ba kese meza ye parce que ba na ko trust sur moi c'est na kubeta mwasi kaka la pose jalousie tellement mataki makasi mobali bana su contrôler ba biloko na été apekisi bato nyonso bacamarade nyonso baka na ndako bapeti na baka na maya na ndako tema zalaki na mbongo baloba moto mbongo amoninga na yo te
bato nyonso bato esika kuna osukoya epai na moto akoma mosika moto atikaki ye moko. Alors na kotikela ye moko na ndako wana sikoyo mwasi ende fi alobi madame apekisi nabimaka te nafanda na ndako, mais soki aye akuti kaka na propre naza soin tout ça ye kaka fo alobaki nabimaki ta mbana akoma na point ya kokende kontrole bapine ya motuka soki ebimaki mpo ayebaki motuka ebimaki. La jalousie mobali awuti eloko etindi ndeko na biso ya mwasi mpo akabali solo wana. Mobali awuti kobeta ye akoti hôpital 2 semaines. 2 semaines mobali abeti ye likolo ya mbote ya pamba oyo kaka mana atindi ye na telefone mpo nayebaki madame bono oza bien na telefone ke oseke na nsima na ye basololaka so basi osola mwasi aefase bapele. Mobali abeti mwasi akoti na hôpital 2 semaines. Alors tema libala yango ekomaki na jalousie moko mwasi azocomprendre te mwasi aye epai na biso kobetela biso lisolo na ye ndenge nini azovivre sikoyo na mobali na ye na kati ya foyer na ye, ndenge nini mobali na ye akomi na jalousie koleka pamba ka boye eloko te kame mwasi na eloko te. Mwasi azoba bien nasali mobali na nga mabe te natompaka ye te, me mobali kaka pamba boye akomi na nga na jalousie nazocomprendre te qu'est-ce qui se passe. ayokaki nga na nini akangi nga nazotuna ye mikolo nyonso bayebisi yo nini okangi nga na nini yebisa ngai nga moko mokolo na koexplike yo. Mobali azoloba na nga te kaka soki aye kofuye meme na basous-vêtement na ngai koyokanga basous-vêtement na nga solo kofuye bapine ya mituka kofuye na telefone na nga eloko azoluka nazoyeba te. Alors na libala yango nakomi neti mal à l'aise nasala nini. Ndeko na ngai bandeko na ngai nayebi ke bandeko ebele mpe baza na mibali ebele bayaka na jalousie, basi mpe ebele bayaka na jalousie. Me ndeko ole ya kotia jalousie nde alobaki na ebandeli malamu otia confiance na moto obali mpo avant obala ye bovandaki na ye nanu na temps ya fiançaille na temps ya kicopinage mpo boyebana. Soki okomaki na point ya kobala ye c'est parce que ondimaki etan mwasi oyo aza bonheur ya vie na ngai epai na ye naoza na kinya epai na ye naoza na sengo epai na ye naoza na nyonso wana. Okomaki na point ya ozala convaincu ke mwasi oyo nde akofana na nga vie na ngai mobimba. Mais qu'est-ce qui se passe lelo confiance opesaki ye na ebandeli lelo olongola ngo yango tolobaka ere nyonso ke non dialogue eza bien na kati ya libala. Soki bozodialogue chaque jour ekopermettre yo oyeba nini yango ezozanga na kati na libala na biso, nini yango oyo ezalaki eza lisusu te, nini yango oyo fo tobakisa bokoyeba ngo kasi bozodialogue. Mais soki dialogue eza te oyo ayeka apesi moninga mitindo oyo mpa ye alobi c'est ce qui fait que moko te mpe mosusu aza na confiance ya moto te. Kokanisela motu eloko oyo azosala te eza koni tosu tinda ye asala eloko oyo ozokanisa mpona ye. Parce que la fille en question ntango atindi nga foto na ye c'est une belle fille, c'est une belle fille oyo mwasi atelemi mpe soki ata ndenge aza na zembongo atelemi mpe soki abe atelema abana kosala makambo oyo ozosenga ye ozokanisa mpo na ye wana asala yango sikoyo boye ta mosu mpe yo okoregrete. Mais là bien dit que ana problème te askofi te zemi eza ya mobali na ye tout ça atrompaka mobali na ye te. Papa so omoni ke oza moto ya bato eke olingi na yo te ke soki obali mwasi olingi na yo te ke mwasi na yo wana azala mpe moto ya bato mpo basi mosusu tongo basi mosusu mpe lobali ye akuti na bato akabulu na bato wana botikaka bino mobali. Mais soki olingi mwasi moko boye andimi yo na bakamarade na ye il faut ozala kutu ozala d'accord omonaki mwasi aza malamu parce mwasi ozobana nalambelaka bakamarade na ye na bongisa na soki baye bakamarade ata soki mobali na ngai ati soki bakamarade ne baye mpo nakutaki bango na bakamarade na ye na ye donc mona kabula bango ya te nayebi mpesi babangola te.
ngani na ya ngana kuta ki bango donc funa tika métier na bango to moto so ba bongo pourquoi ko sana confiance na ko na confiance na été libala ezaka te ke to balana amen trovanda amen bolingo amen oui il y a des temps durs na libala o pina po talo di est-ce que mbalo pina ngam na balaki juna ndima mbalo ndaka miso ku foto ndeni est-ce que moso pina ngam na balaki juna ndima moso ndaka miso ku foto ndeni mais na ba temps wana o beaucoup déjà ko kamisa makama bon c'est le temps oyo faut beau se souvenir jour oyo bodo voilà que je t'aime c'est ce qui va vous permettre de continuer à évoluer très bien parce que ba temps wana baloba ki ekoya les pires ya libala ya wana ekoya poza mutu te kaza ndeko na yo te bote makila moko osulo sali ndenge osulo te aza mutu awuti libanda obosanga na ye aina éducation na ye aina makambo na ye d'où il y a un jour okoki mpe changer mais lokola déjà ozalaki averti oyebi ke libala eza bongo ntango ozovi makambo wana ifo ozala mutu mo boye oyebi nini oyo fo sala papa kobeta mwasi na zemi mwasi olingaki lobi nde ozobeta ye nga mona yango ezalaka na sens te seke otikaka jamais kolinga moto yango soki otikaka jamais kolinga ye parce que loko oyo olingi ata soki ozosepela yango so te otikaka okobebisa yango te okotika yango kuta ezala na mopandi na yango me otela yango na mosika ke obebisa yango et soki lobi to lobi mpona basali ADN batrouve ke mwana wana soko aza ya yo qu'est-ce que tu vas faire papa na bandeko nyonso ya mibali bozalaka na jalousie ya makasi na basi na bino na bandeko mpe mosusu ya basi bozala na jalousie ya makasi na mibali na bino balobi jalousie eza mabe te ma eleka te bajalousie mosusu etinda bato basala makambo oyo abayani osala te tellement ozotianaki jalousie wana je m'excuse ozokopouse kaka yo osalaki yango yo osalaka boye osala boye tellement ozolobele makambo asalaka te ya bato mosusu bato te nasala yango lokola kanisela yanga nasalaka yango te mosusu azalaka lima me nasala yango mpa kopona ke non ata kanisela yanga bongo me nasalaka yango mpe violence na libala eza bien te mwasi aza motu lokola yo mwana mobali aza motu lokola yo s'il y a un problème vanda apesa ye confiance solo na ye eza batactique ebele ya kokanga soki mwasi na aza ndumba to aza ndumba te kasi na ngai na bande otuna soki sikoyo ke mwasi wana nde mwana na botami eki badécouvrir ke mwana wana aza ya yo tu vas demander pardon parce que pardon là pardon mteya et la femme là fali mbisa yo tu baka ba action na biso pour tout ça là tu as l'argent oui c'est bon mbongo esomba vite mbongo esomba vite on ne sait pas bakamara na wana bouta na bango wapi banani mutasunga yo na vie tout on ne sait pas oyebi vi na oyo moko mais il faut yeba nini ozosala tu fais ça à qui moso ovali ne 2 ans oyo jamais akosa yo kaka na 3 ans mane na bino mbala moko bando kosa yo na zemi ezo make sense te ezo make sense ata moke te na bandeko nyonso bosalaka bakamba jalousie ezanga mal placé olingi mobali aningana te moso aningana te c'est pas important ntango bobalani faut na confiance each other donc moko mpe mosusu na confiance na yo yo mpo na confiance na ngai yango etini mpe tobalana parce que sans confiance tokofanda te po ntango mobali abimaka libanda nazalaka na ye te naza nzambe te mpo natambola na ye ntango mpenga mpe akende na libanda azalaka na nga te ata soki atieni nga bakamera me aza na nga te me eloko ya mpeshaka motu so mabe eza nini confiance wana azopesa moto aza na ye confiance wana
Na balio pour la confiance, tu ne me feras pas du mal. Na balio pour la confiance, c'est ça. Ça la confiance pour fan la terre. Alors on a des connaissances, vous avez un copinage qui fiançailles, vous balani. Oko tia jalousie na yo no oko tia mais yeba ok non. Confiance les cas. Confiance les cas. Oui, il faut que moi joue à mon moi c'est comme un ban. Mais il y a des qui à tout moment. Ils ont comment tu ne comment confouiller na téléphone en ban na yo. Oko mba na bimi a zone o uti wapi, mbala yemi se pasa uti te o kosi, uti mozo se tout ça. Moi ça veut que ça confesse na été, ils ont à côté la chambre, donc la caleçon, na bano yoka ils ont make sense. On est sur le balade, on est comme on a confiance na te. Ce que tu fais na pone. Je le fais na pone, tu as confiance te. Tu fais na pone ni. Je vous aime beaucoup. Partagez la vidéo et abonnez-vous massivement. Bye.